chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Ndenge musu na kufila ndenge musu me na kufila ndenge aipela te ba bomanga pona mwasi te. Je préfère parce que boy na uzonga ndako ndenge ni. Donc na zwa gifle mbala moko pakoto. 3 dents et zone ngana déjà. Na tuna ndé na zwa double patte na kitina se. Te ozanani. Azusu kambe ndani na mbali aipela. Tuna ba question boye ke so bolinga na loba ndeni. Ngalinga masasi. Ngalinga masasi. Carbonate. So des mots ça comme un niveau balancé wa carbonate. Liba les accords. Mais tout le monde a eu. Boto za tout à l'heure na ye au maman bende kuna. Boni boni. Nazo lukaye, le monde tina ya wana nazo kuna lobela ma be wa sanga masisi ya ko côté moni. Chérie non na pianga passe. Chérie non na pianga passe. Aza mo bala ni ngai usto carbona kinga na ni masasi abot game ta botsenga ba. Maintenant, ceux qui communiquent, non, on a un trouble, un désordre, aussi, et sa saleté. On va civil. On va civil, quoi. Donc, des abonnés, éviter ceux qui na tikali na touche, éviter ceux qui na éviter ceux qui na ça na on y na teka, et puis c'est même cher. On a tenu la vie. Vous comprenez parce que batano soto vai na ye tito boto bana soit considéré nga lokolo mwasi na ye ama bana ye nga ki libanda te batango ya ki libanda nga pe na poni na kenzi ya mususu ko ça désordre on a te jamais bon na bi que vrai nga so na linga ki ete to ko comme na point ya libala te oui ko annoncer mariage batunyo so bazozela donc ils peu de choses c'est tant avant à menacer ba bêta qui au déjà bêta qui n'a été na ko jamais ko tika masasi parce que mobile moko akala o menacer nga tout ko soki masasi azalite abenga téléphone ngane na olela chérie non na mito yo tika nga chérie masasi ka ba malalinga makasi dala likam na lo batte et puis na oligante na bala double toke na bino indi ti pa masasi no mona nene na robonde la ye de façon que ya loba na inde lo dans le baté ba la mariage yo Angola, Afrique du Sud, partout dans le monde. Est-ce que les choses confirmées biso que bosila na ex papa bana chérie na to silana Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Alia Amela Alata, initiative de maman Emily Setimainga Mwasinzambe. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo na ba orphelinat, mokolo le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la bolam, livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana biso et témoigné biso liboso na Nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimainga Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre ya année oyo na kola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi ba boti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi en pour ça to c'est ça bon $1 à pam et ko foutre la orphelin mon place to pesa $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quatre to pesa na autos $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena olo babwe benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo to lebongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana etike façon na ko papolela ye akolapa c'est le pasteur Lité Akanda mutakala na nkolo
Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui, madame na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Vous avez beaucoup la Biso, na pesi bino mbote. Merci na balandi chez Biso Télévision, super promo 243. Florana Dorcas Télévision. Merci Mingi. Nandenge bosala biso confiance, bandeko balandi. Bolandi l'autre fois Maye basalaki artiste comédien Masasi. Ndenge babeta ki ndenge ba Emilia ki est devant bateau. Pour nani parce que azana bolingo ya mwasi na ye epela. Na yango soni oyo mama epela ayokisi ndeko na biso Masasi. Ba misusu ba silikeli mama epela. Ba lobby était ba traiter lesbienne, ba traiter mamwebele, ba traiter kindoki, ba traiter moi si mabe, avec ko battre na mobilité, a fingisi mobali na ye, a dénigrer mobali na miso ya bato parce que ba miso pe ba bakisi, ba azandumba. Bandeko ba bolingo, lelo to sali nion surtout za mama epela. Je vous dis c'était pas facile. To bondi enfin to juillet. Na yango mituna nion oyo bosenga biso to tuna ye, to ko tuna ye. Mama epela na pese mbote. Bonjour. Ata yomoko. Est-ce que Hollandi ba émission il est qui na ba réseaux sociaux sur makambo oh il est qui pas papa na biso Masasi? Oui. Na landango tinazu même pas tant talent parce que je sens ngamo honte. Ngo rabat barol balai tout talibou tout salibou na buma Masasi po ani ngabo donc mais so lingi mututé le belle vérité quand même. Non linga balinga mutunde. C'est tendresse, c'est respect aussi que moi ça. Nous devons préparer l'ibala. Ah bon? C'est que on doit préparer mariage. On a besoin de tendresse, on a besoin de boulot. On a évité sur la baxamine. De nangamo na si puis comme moi. Donc on a évité, donc on a aboué, on a eu besoin de resate. Na migo soana José Mampuya, sinon José Mampuya. Pour bon bah tu vas venir puis tu vas préparer l'ibala na bis. Bokabona na papa ya moi ya ba na yoto bozala kaka parce que yenda créer trouble. Tout carbonate. So de moi ça comme le niveau bala c'est ba carbonate. Liba les accords. Liba les accords. Donc to esimbite to carbone to bota ino bana. To bota ino bana. Yo poni OK nzela na yo. OK no ozo moi si musuzu noza na moi sanda. Nga tiki OK na sikuru. Nga personne zui anga mobile. Est-ce que faut la nango? Mais tout le monde a eu, tout à l'heure, on a eu, ah mais maman bende kuna. Boni boni. Nazo lukaye, le monde tina oya wana nazo kuna lobela ma be wasanga na masisi ya ko côté moni. Chéri non a bien passe. Chéri non a bien passe, ça mobile la ligne de stoka bona kinga la ligne masasi abot game ta botsenga ba. Maintenant ceux qui communiquent non aba logosa ba on y a ba trouble ba désordre aussi matepi et sa saleté. Comment ba bilo aboy. Pour prophète qu'on a dans les États-Unis, soit ils ont un hasard, ils ont des amis qui vont beaucoup de temps dans ta genou. Dans son modèle, il y a prophète qu'on Yves. Voilà. Voilà. Merci en tout cas, merci à la Bisso, c'est vraiment honté. Il y a beaucoup de monde à Congo. Alors, tout le rendez-vous, il y a maman Epela, Ezalaki, na Kapela, na papa Masasi Kabamba. Alors, champion à Ebaki Ndengenini, il y a beaucoup de ya scellé na quoi Kapela pour qu'il y ait comme menacer scellé wana expliquer sur nos côtés wana nan parce que comme ça n'a pété ezaki rendez-vous il faut pas qu'il ne ko bon cause bilamba na bango ya libala voilà et ayeba ki non denike Kapela bozala na wana bilamba roba civil ko bango donc ndé zabona na ebité soki na tikali na touche ou bien soki na ebité soki na sana ngoni bien na teka et puis soma Michel mais comment il a découvert que bozalaki ensemble on est qu'au filet yo ezalaki déjà azwaki déjà ba information soit on est comme on lokola ba vanter un moment donné amoni yango eza solo yango peut-être à poursuivre bino oui et donc on a moni que ça que non bato mususu balinga bato babonga te na vie vous comprenez parce que batano soto vai na ye tito botani bana
soit considéré nga lokola mwasi na ye mama bana ye nga ki libanda te mais tant nga ki libanda nga pe na poni na kenza mususu ko ça désordre on a te jamais et puis mobali oyo o atimba pena ya mo ki mettre bon mibali ya mettre ta il ta bon mo nga nga zana ka ko tombola na ukitisa. Mais ce qui est vrai, maman Epela, selon Koyoka, à propos de Massa Sika Bamba, ils ont la vérité, ça a été. Parce que Mobali Nayo, papa Banayo, Abimisi, Mikanda même, voire même Mikanda, il y a commune, peut-être, Yebisa, Obotaba Nami Balé, Yebisate, Olobelo Komokote. Alors, à la qui c'est, preuve Nyoso, Oezo Laksake, Yona Yebotika Kokabonate, relation Nabino est normale. Comment y a une relation normale, mais vous avez s'engager dans ma salle? Moni, en français. C'est lui qui quitte son chien rage, c'est qu'il veut lui tuer. C'est caractère. En français, par rapport à oh, c'est gagné. C'est gagné la dage. C'était pour la tunique français. Voilà. Mais ce qu'on a français, on a bien on le vit bien. Ah, merci. Continue. Donc, il y a un moni et alors ça qui pour humilier nga pour massa ça star ngana star moni mère couple tout ça la batte belle pas faire boza passer son kendi ba o sepela balo hein ba o sepela batte belle en tout cas merci na batte surtout ba cadeau maman Olivier mais vraiment à soutenir biso kutu nazo comprendre sononga na yo na habité et puis mais on va comprendre que c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que tout ça a besoin, tout ça vraiment éclaircissement par rapport à Massassi, propos Massassi, il y a des vérités où il fallait que ça y est. Avant beaucoup de procédures où il y a libala, où il y a été à découvrir on pas mobile il y a maître. Bon, on a dit que c'est vrai. C'est un son qui était. Comme on a point à libalaté oui quoi annoncer mariage va tout le monde se baser là donc ils a peu de choses c'est tant mamie le damabi ah il y a le cause bala biso contribuer pour na yo ya mata abi le cause bala to contribuer pour na yo siko nazo makamu susu na bomba parce que bala nga simona yebimsela non ils ont temps fait na bango montant to na église baba pour le meilleur pour le pire déjà so linga ozinga to vano de baton mabe on a bombela yo omona ngote alors so moni ngote c'est olinga bongo babi linga kando kutelinga kolongo na te ko baksate na habité na bino pe bo tuna ba question bo ne so bo na lo bandeni nga linga masasi ngai que obomaki parce que yo linga pe bana papa basasi te yango obomaki ya yo boya ki bimisa yo et pour ça comportement mabe envers bana papa masasi tant olingi mobali il faut ndima na bana na ye papa suku poko za la makanda kana vers moi na masasa yaka na ndako na nga yaka ipana nga moi masasa liboso ya journaliste wa na RTNC yaka ipana nga au solane pe bien to solane bien même moi c'est masasi maman bana moi to solane bien aza policier ta soldat to solane bien même pas a même pas na prom nanga abima libana bino bo sala onde bo bandaki na ko pese ko to mote place aza donc une voix to solane biso bien. Oh, vas-y. Na bika na segi na ngapona ko biloko nyonso biloko et donc tout ça étonné biloko nyonso liba les somba mari déjà beaucoup mis na point ngo penda donc makambe baby et puis aussi reconnaître en que avant ba menacer Massassi ba beta ki oliboso wana seno ba propos ya Massassi avant a menacer ba beta ki oliboso beta ki ngaite na ko jamais ko tika Massassi parce que mobali moko akala o menacer nga tout ko soki Massassi azalite Massassi azalite abenga téléphone ngane na olela parce que au moni mobali a moni ken olinge souté en tout cas chérie non place aux anga lingi na souté nga lingi na te soto bota bana oui nzama pambola biso na bana chérie non na mito yo tikela nga chérie Massassi ka bamba na lingi makasi da li comme na lobate et puis na oligante na bala double et non lingate donc à ce qui se mobile na publié ti ba oui au combat na ye
bakobengo soki semi mbala boni okoma na ye nakoma na ye oui mama epela yo zolinga masasi bibolingo na lingi esalema lisusu te s'il faut bozongana na ye il faut lakisa ye ndako mobali wana yaki ni porter plainte lakisa ye mobali yaki ni porter plainte ngana na taona te okikuta na mobali wana tana ngamo na za menacer est-ce que ebe tana o masasi azana pour l'instant nayebi azosenga kutu même akota radio truc pe hémorragie à vimbi tout par rapport à ça. Voilà, et ça la passe maman epela toujours continuer biso to yaki ka juste pour ton zoyo. Parce que je reçu des appels. Bonjour ça la blague to za bolingo parce qu'on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. Bonjour ça la théâtre to za bolingo ya solo bolingo ina papa masasi. Wala mito na ba retourna biso hein. Parce que tu comprendre parce que biso to yé ba vérité. Qu'est-ce qui se passe entre yo na papa masasi? Est-ce que bolingo ça ya solo to oyo to za théâtre ga ne bo sala théâtre parce que tu comprendre le mot. Parce que jusqu'à présent, on a rappelé au qu'est-ce qui se passe papa, yo quand tu dis que tu es balade, c'est toi moi sambali, siko. Non bandeli, yaza mobali ngana moi c'est. Soso linganiti, comment ngana na koza ne lamba bo et puis il y a José Mampuya olobe la libala boyi. Yo bona ba vanti. Mais soit décision en vina yo kasi boya. Ah non, ngana ko boya na boya kala ngana mobali no ba ya masasi. Mais quelque part bozo ke non mabe boza ba star user star masasa za star beaucoup na niveau ko bundaka na banzela ko beta ba menace ko kata bilaba voire même libumwa papa masasi donc ba manzaka tout bozo mona te kezo ke na niveau na mino ba ta media boza ba ta public so li moi si to ko pika petit ils ont une histoire passée donc ils ont monté construit au monde on se ndeli yo tchana mutema na no papa na bino masasi moi ça va me pela ce qui a fait ba 20 ça na pas na simba te ndé da peka date le 25 décembre le leçon le 18 ata bino moko divorce abizarate ce qui sont ndako vandi biso to vanda to sola ce qui prophète Konde Paul Dominique muto vandi biso avant ça so ba kabona bongo te brisement. Nous avons réussi. Après un choc, après ça, il y avait ce quoi. Maman est là. Nous avons beau écouter, nous avons un esprit parce que est talinga écouter. Faut pas bilambo. On l'attend dans ma sens. Est-ce qu'il y a cela 3 jours déjà depuis événement Salami. Est-ce que Luki Koyeba état de santé à Mobali Nayo Masasi est-ce que Bengaki est-ce que Koutani Naye pour que Bossolana nous besoin terrain d'attente m'aura bien pour une décision finale lobby avant Libala ne Salema il faut l'accès nda comme Mobali wana akinama solo na justice et puis bah mon qui justice na makamyo c'est Salama Kiwana voilà quand elle porter plainte l'état y ba été ba menacer qui Mobali Nayo parce que hier boza tous ensemble parce que moi état des droits isalés tout solo na été aboya oyokanga aboya yambanga mengani non sona via drisha mon maître ndé ba oswa na yé de façon que ya kitsa esprit na zonga normal. Nous avons reçu des appels de messages n'engeshik muka dialobi et ça na bato belé balobi c'est comme si ba mona yi libala ngo ko simbate ba on ko mona déjà ba tendance na ya makambo ngo mon quelque part to peut ça bango raison comment bango pe baza banzambe te po onzamba sangisi ata bino bokabola po idée na bino eza idée na biso te idée na biso peza ya bino te toza ba ime muna mutako kanisela ndenge na ye de biso to lingana ki batu kutu bazala ete batu bebete to kokoma na niveau to komi lelo mais ba pesa biso courage force pour na on pena titi animateur azaka na chic choc luenge titi Elvis. Donc, il y a beaucoup de caméras, il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des gens qui ont fait des choses. Mais est-ce que vous pouvez corrélater cette histoire en haut? Il y a beaucoup de gens qui voilà. Et voilà, voilà, c'est ça. Il y a un son. Il y a un autre besoin. Surtout ça. Bon, on va non. Ezalaka yango to oyiso moi ça li mobile boni za makasi kozo idée pour moi c'est mtalingi mais mobile ndé ba sala pa linga moi ça tchash donc ko na linga pa masa na tchali toy isimba te yene mtalinga nga ibana indeni oh
Voilà, c'est là qu'on doit battre. Non, il y a un transport. Non. Tournage. Pardon, tu as un téléphone, tu as un numéro, tu as bien un peu bondé. Masia na robot moroto kosuza birangai. Masia na robot. Hey, moni toi to suki, eze fato suka boy. Nalingi na peso pas citer maman epela. Nalingi na peso pas citer dans lisolo mon liloba mon na loba a siko. Et ça va commentaire belé to zui na élément to saki na papa Masasi ndenga zolela makambe belé. To moni batu so balobi. Papa Masasi ceux qui ont mon épée, les aussi m'battent à maman Loso. Quelque part. Donc, quelque part. Tout à l'heure, bon. Masia na robo. Qui n'était pas maman Loso. Masia na robo moroto koso. Maloso ndenga zala kopote na buzo bate. Moi maloso. Il pas commentaire ne pas. Non. Maloso a moi cité. Maloso aussi toko na elote. Atala na ndeni. Frère libo mat. Wana maloso na kosango jamais bana mutimo kilesila. Mais maloso bana kala vanda ya mone masasa linga yete. Ngana tuna yebike no noka nende so pepe kale so ki nani mtoboka maloso sio bala. Nganote. Kwa bala ya lilunga na getire bombana. Pardon. Yese ya abala de akala. Weba. Maloso yete. Mais batu o balo ba bongo batika na parce que mutema tango betaka eza ndenge mutema simbeli. Ukasate o biso moto ozai tala to zai banaka to mambo ezai. Ezina mo ta muke e comme le bisa batebele mais batu vraiment za calme so batu me balingani ezaka bolingo balingani papa mno Masasi to bonde la ye to sa tout patience mukendi to sa tout ya bonde la papa na mno Masasi je l'aime beaucoup mtasema beza ka chéri non c'est chéri non a salé ba des ordres tout le quoi à mettre en tout cas pona ngamoko ça me fait du mal. Papa Masasa comme banga comme il y a danger n'engue à lobby soit justice soit nini parce que on a la maître to bi moi brutalité zalaka en fait ba retenir nini par rapport à ma relation n'engue comme à niveau oyo bato ba otala public oyo bato ba zelaki o ba bongisa ki ba cadeau ba bongisa ki makambo ndenge na ndenge pona libala oyo bato ba zelaki date oyo ba retenir nini mama epela raison pour laquelle auto déplacer Chic Mukadi Ivipan ngai moko seko kapanga pona ba détail na tout ça boye nde bolinganga to kinai na bino indi ti papa Masasi bomona nene na kobondela ye de façon que ya loba na nde lo dans le bati bati ba ozela mariage oyo Angola Afrique du Sud partout dans le monde. En tout cas, merci beaucoup. Naïbi que nous surtout besoin préparer des cadeaux pour nous. Babi to contribuer à la mongo. Et qui est bana mongo. Balobi vraiment maman pe la photo ça là aux arabia to sepeli parce que li bala na o ça biso lengi. Merci beaucoup Naya José Mampuya. Toujours pas comme un reporter. Voilà. Mais quelque part il vit pas tozaki na yo négocier muka dezagité. Papa Masasa lobaki bato tika na bango. Bato balinga ba contribuer batika na bango. Donc biloko nyonso balinga ba somba ba cadeau batika na bango. Voir même une tabawa tina na bandundu. Ba kolia na bonne année liba les ali sous dépôt au kokali sous té. Donc il y a le baki en bongo. Moi je sali bongo. Na ebité na moi si. Ouais. Maman même bali bosola na maye pe la boya alignement na on senti que boye mezali en tout cas na ça na émission bali bosola mono mage non ozala ma touché choqué on a un peu stressé pour ça yoté na senti mage no bolingo ezali ta bolingo distaka Yves moi boye te ya des preuves d'abord il y a des preuves en tout cas on senti que non ben on senti que non il y a libala vraiment ah non libala ya go bolingo solo attendez Chic Mukadi na vengi nouvellement bato sanga c'était hier avec Apang voilà balobi ya scellé à Monissa maman epela makambo sanga te ba mbando wapi yango moni type système ne gendaki atinda champion babezaki jeune moko babezaki jeune moko c'est quelque part makambo battre mes belé non betanga lisolo quelque part makambo battre mes belé donc tellement via la sara mère mo ba mbanda mo belé okende ni me tu ko ba bongo ngala ko sangote ngala ngomoninga na ko sangote na ko jamais ko telimisa selebo na temisi chéri no ba bunda jamais o bona bien mobali moko za na mwasi mona mokili en tout cas il a passé
aza sango mosantu apa prophète Konde ne mobali ata bino nde boza wana jamais bwana mwasi moko te ngaza na mwasi okata laite poso bi okata laite osula maswa pa bino awa te tona ya media to continuer na te makambo na ok c'est pour nous ça bino que ceux qui Alexandra Bambanda parce qu'il y a pas une ville ya pasaki et senga kaza na basi za tout la terre za mobali faut ka aza na mwasi bon ce que monde na bi non mwasi aza soda aza femme officière donc ba sali belé place ali parce que biso neto sola na bien to et vous avez pas j'ai à ex ya papa Masasi non jamais ya ko samote ya ba ko sama na bino kutu etali ngati na ko poso na kota ba batala moni est-ce que les choses confirmé biso ke bosila na ex papa bana nga chéri na to silana ya moni tuna no saki on se dire on bokena na l'état parce qu'il y a l'accès mikana na on dit manangate to kuti na wapi ngana on dit manangate comment expliquer bon atako pona bana ngoyo sa monga bana mais boni okabona kate tant to ye to kuti wapi to kuti na peni na yeti yawe malibe ndengu na yo za pembeni siko to lo bani vous en non loin tout le monde yo mo se contredit na ba dire na yo moni libe nde place mana ya place à États-Unis il va mettre 12 donc ba mettre ba bandi wana ba kinda ba poto ba kinda ba poto mettre 12 ne mutu apesa ka chance wa to mali bendana donc ngai mais quelque part azola ndeba mouvement na po vous en non loin amona kayo papa ngai etalingati soki azolula surtout sani mais longo même aveli na ye lunga na musika mususu non ngokima ete papa Masasa voilà, on est arrivé presque à la fin de notre émission où tous avons besoin de détails bino bat bolinga bobenga boeba qu'est-ce qui se passe entre Masasi na mama Epela pour Masasa zaki tabasser botala kiango bo commenter bo benga en tout cas et les bino en tout cas balimbisanga message vraiment en tout cas bolimbisanga ba fan na biso bato bazali ko tshela biso motema attendez papa Masasa bo pesa ba cadeau te ngana bo pesa kaka bo pesa soka ba cadeau libale feza la kaka libale za kaka kufa te monsieur ngana to balani te se ngana nani mobali na ondima moi se ba binisi ba publier na mobali boye apo ba kaboni moi se mobali sa zoaye mobali na ondima yo ondima o mo kan ndito kabana posuka soka to kabana masia na robo la vérité c'est bien masia na robo moroto koso na yo to mutoko bwaka masia na robo te yango ndeza biloko to le mikolo masia na robo moroto koso majaki azaka azeko mettre bokoto ko kende botuniye akoko bisa bino libala wana ndeza nde o ngana vana na Masasi nde D'habiter bon, ba jaloux ba ko zanga te, o ba ko sama be na bato ba lingani. Alors, nzambe bolimbisa nonga, bolimbisa mobali na ngase ni nono, na ndenge a menacer vient na bino Masasi, papa na bino na lingake kaka, na zane l'homme sino sate. So itisko na otama na ba robe on Angela. C'est faut mobali mo ndima ke biso lo kwa toka bana Masasi, to ba na mobali wana kaka le 25 décembre. Pour ngana ko changer date te pour date le 25 décembre mtacha yango ezali Masasi asole pe na famille na ngape asole pe na famille na yo so mona libala batumi bale ba obalana to bani na mariage to zokita to le 25 décembre ezali mariage to ngato sa coutumier na janvier uzomona nana sai mate babandaka nanu na bakutimie bakanga lupango biso to bani na mariage to kita poto boyi ba to bakota po mangambo ezala te to ngato welza na poso de mutaliati alliance eza passe pour mobali wana te no ba hote mwasi na ngaka omona ata eza be preuve wala que ça n'est pas l'état balenga on les a venir ce soir to boti bana asa so to kaboni copie et puis un vrai copie. Mais ce papa Masasa ozwaka rigueur en toboyana aiba apeka exact. Ce qui est important, on va finir, je crois bien, et c'est la biso plaisir, Makasi. Maman Epela, pesa numéro non manobata la biso, tout boy dérangement, tout boy va bien la biso tant de questions. Yo peut-être que numéro non comme ça, bah question surtout besoin de bandeko. Picasso, joli Mujinga, moi dit donc na Katia Belgique wana Picasso tout l'artiste. Donc benga kaka yemogo voilà. Ouais, Makasi, moi na chic choc.
Picasso bambote belé na ba non vient garder da kutu asali pe liste na watina moni o mona siko so na ota siko na dimension ya vient Dios asali liste pe massage sabi yoto bana te ai ba che vient Dios si ba suga api bo suga numéro contact voilà numéro contact bo be yanga mais bo changa litote parce que ta table no massage Kitoko. Plus de ça. Mon azé colonie. On continue Tata. Plus 243 81 24 26 246 plus 243 81 24 26 246 camarade nanga tshela tout badio moni makambo bino baluba boluka. Est-ce que mobali akosala mwasi nesuate est-ce que soki bo swani na mbanda fo ekomela mwasi na yo tshela tout badi c'était baga masengu na benga mna koma baluba po ebakata masengu bolobi otende kona biso mama linga lobi boye epela yo wana zobala na masasi za moninga otosalaka na ye na musala mona RTNC ali ba promite ya mbali agangi epela yo vana na ote ndenge na yebeli yo mungala oke kolinga na masasi muluba ileki nanga otalisima po balbaka ote mwasi ya mungala bawelaka na ye mobali te noko tikala ndumba libela masia na robon bébé Jackie bébé mamotoke nani sisi oyo ma Jackie Gracia artiste Sugar grâce à Sugar nani sisi Tipi en tout cas ça la bien té il y a José Mampuya sinon José Mampuya batbenga ba son make-up il y a José Bitenga na otinda Naomi Mampuya yemo kazoia à partir à Londres à Tikisasa pour na sanga make-up alibala le masasi papa na bino anya divorce nga mama na bolingo voilà. Tokomi na suka vana zongisa malobe pa ndeko Chic Mukadi donc bobenga ndenge ndeko Yves Pana lobi bobenga ye moko mama epela apesi numéro pour na ba détail to boy vraiment ba dérangement parce que les 25 bientôt là tozo comme les 25 to yebité piste d'attente ezate ndenge nini bakutani na noté tozo yeba position te donc bino moko bobenga ye voilà motomètre muto sala ngo voilà lokola hier a mobali wana mona nani aive nani mobali nga kala na chérie non lokola mona ye maître mutamakasi pomba yango pe tozoki no via Dricha maître pour kachera solo to tche wana na justice peza wana voilà merci à papa Gaston Basengana et à maman Liliane Mbala Basengana merci na mino bolanda qui sont de partout Sison Bombe ton États-Unis Trésor Makembi Gigal na Maroc Gigal Mobala Moulaï Ambinga Gigal nabi na ko linga jamba kina justice pour la tata bana ngai voilà vous comprenez tata bana voilà pour ça on a répété attends to kabona mais nous avons des liens c'est compliqué yoka tata bana za ko l'ancien testament te boti baba ma sœur Robon yesele avec son nouveau testament ba to bota ba Jean ba Pierre Zolanda voilà donc c'est comme il a souka c'est pas la Bible moko voilà ya Bible on dit voilà bon comprendre ba détail nyonso bozui o ndenge bosenga ki biso merci bo bolanda biso partout na biso télévision super promo 243 Florana Dorcas merci vraiment vous avez belé de partout ndeko Chic Mukadi merci beaucoup yanga ndeko bandeko babolingo na bandi bo comprendre l'idée générale ya mama epela bo comprendre tina ba ko wela bino moko bo tia ba commentaire to lokasiko to sangisa yena masasi ensemble na émission moko ba le bela biso en face parce que troisième partie pesalit o boye ba suite et fin merci mingi na ba o balanda ki biso na chez biso télévision merci la super promo 243 ya Yves Pan merci beaucoup na maman Florana Dorcas télévision maman Liliane na papa Gaston Basengana na petit binombo tesika bozwami ngabe na bosa ko pesa te na fille na London
ONG Nana est fière. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup maman Liliane. Encore une fois, merci à maman Émilie Setimaïnga, moi, si nous amène à Londres, na Canada, na plus moté. Donc, l'année prochainement, si vous à Londres, il y a José Mampouya. Depuis 1985, il y a un poteau. À cela peut savoir José Mampouya. Voilà, merci beaucoup, c'est tout prochainement. Bye bye. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Alia Amela Alata, initiative de maman Emily Setimaïnga Mwasinzambe. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo na ba orphelinat. Mokolo le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la bolam livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigné biso liboso na Nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimaïnga Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre ya année oyo na kola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi ba boti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi en posa to se pressa bona $1 à pam et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pona bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quatre to pesa na autos $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena oloba boy benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo tozali bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana etike façon na ko papolela ye akolapa c'est le pasteur Lité Akanda Mutakala Nankolo.